biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na munganga spirituel papa Edi Diba oyo nayelaka bino masolo kitoko na kati ya bachaîne oyo nyonso mibale Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo. Lelo toali na tranche sportive ya mboka na biso pe message très fort ya maître Shokun alobeli toujours à propos ya makambo ya mboka oyo ezali koleka na este ya mboka na biso a lancé message très fort na ba M23 nalobaka na bino na bokebi pe na bwanya ba M23 bazali kaka te baye oyo bazali kobundisa biso na este. Nalobaka meme na baninga oyo tozali na bango na bafere nyonso tosali kosala local privé oyo tokoperaka na bango talaka moninga wana na mbebo na ye talaka makanisi ya moninga wana eske azali koloba likambo moko kitoko to likambo moko songolo pakala oyo ezali koalese yo peuple congolais. Alors nde lelo toye kopesa bino message très fort et puis oyo maître Shogun alasaki bango na maître Chalère message ya liboso ya kosala hommage na maître Jidoka oyo azalaki koko parrain papa na bango. Donc tokobenga oyo ya bajidoka nyonso na kati ya mboka na biso congolais na kombo ya mukuna maître ya jidoka oyo asilaki kotika biso na mikolo oyo elekaki pe tosalaki hommage biso bajournaliste chroniqueur oyo tokambami na kati ya nzela ya bajidoka oyo ya Congo mobimba. Quand on dit Congo mobimba tokotanga na baye oyo bazali na diaspora Afrique du Sud, Europe, Angola, Amérique ba oyo nyonso bakabulaki mawa na famille ya mowei maître mukuna jidoka monene na mboka na biso oyo apesi bato ebele mayele ya mosala ya jidoka pe apesi bato mayele ebele ya koyeba koleka kobambama na tatapi ya. Alors bajidoka mpe balalaki te basalaki mwa ba honneur na bango mpona kohonore ye vis-à-vis na personnalité na ye ere azalaki de son vivant ndenge elekaka toujours mpe na famille na ye. Alors na kati wana mpe bokodécouvrir bamessage très fort ya maître jidoka mosusu maître Shogun oyo akomi mpe kotia loboko mpe kolobela mingi Ediba TV na kati ya Congo tellement kazali ambassadeur oyo azali direct na kati ya Congo mpona kolansaka bamessage très fort na makambo ezali koleka na este ya mboka na biso. Yango nake na bino na bobwanya mpe na bokebi ya kolakisa bino ke bandimboka bosala ningele boyebake moto nyonso azali moto ya kokotwa ye te mpo ngai nalobaka yango chaque fois M23 ezali kaka baninga oyo tozali na bango me badémissionne mboka te bazali na kati ya mboka bakofinga tata mokonzi ya mboka bakondima tata mokonzi ya mboka te bazwi motema likundu ya tribalisme batie bazwi nyonso ya mabe batie. Alors nde lelo oyo tobandi kosakola bango tala message très fort et puis message très sûr ya maître Shogun euti koleka récemment lobi awa plus de 300 et quelques mille congolais bakufi lisusu na este ya mboka bayimboka bozwa ba message très fort oyo ya nano ya kopesa hommage na famille ya maître mukuna mpe na bajidoka congolais nyonso oyo touti kopetre maître monene oyo azalaki koko parrain papa na bango na mosala ya jido na kati ya mboka oyo mpe message très fort ya maître Shogun oyo alance na mboka na biso mpona bayimboka bakonzi ya mboka bayoka ndenge congolais azali kokufa na este ya mboka mpe kotala Hippolyte Kanambe na groupe na ye ya bamalfaiteur bakimi baki kofanda na Goma mpona kolakisa bino ke bazalaki na mission nini. Yo moto mesana kofinga tata mokonzi ya mboka yo moto mesana koloba kaka tata mokonzi ya mboka aza kosala nini atonga zandu asala boye yo ndima te batonga l'hôpital basala ondima te mais tu es congolais tu vis au Congo oliaka na Congo mais oke na pembeni ces genre de gens là yango tobengi bango ba M23 toleka tozwa message très fort oyo et puis na nsima tokozwa publicité pe émission na biso ekozala nango molai te na mokolo lelo. Merci beaucoup.
Nalobia, bokanisa kito sila to. Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Judoka balelake na bitumba soda boyebi masase betaka donc batu na batu bana cérémonie na bon. Lokola ekutani be judo vacances topesa hommage ya suka na grand maître topesi na mes condoléances na ba judoka nyonso partout bozali to père de baoba père na biso koko na biso atikaki biso to longoli ba chapeau topesi 1 minute de silence. Merci beaucoup, Maître Monamaba Nabapesi Richouré. Merci, Bokandi Bana Maître Alain Vandisa Bana na Bordi. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela. Maître Ekomi na moma landela ka Congo mwana. Deux papami, ya na bino bazali kuna, moins de 20 kilos. 20 kilos. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda
nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers fondation Sheila Mwanda nzamba apambola bino na ye lisusu liboso na mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Sheila Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Asimba ngote on dirait ba $17 ça la bala moko transfert na compte na yo bien aimé bola mo futa ko sali sa le futa lelo naza donc nazo ni sabino na ko ko kamisa kama wate mais na yeye sakanza beke zaba ete ba kiko sala bola lelo lobi e ukaba yo atemonya ngoti na télévision alors il y a pas comme ça lelo na mo ko na mo pesa nga musala ya ipana bango ba beta ye alini na ba yana na ndaki na lelo na osala te konza balobi esa mo na ko sala musala lelo na zote ni sala ba grâce de Dieu lelo na ko mutu kana ko ta na mutu ya mboga fanya papa na ngate ya mama na ngate ya mobali na ngate ya nzamba sala de ngate consolation ya Ok, topesi bino mbote bana ya Congo mobimba topesi mbote bino mbote tolobi mbote na bino bana ya Congo mobimba mbote na bino na minute oyo ngai ndeko na bino Congolais lokola bino oyo azolobela peuple lokola bino na kasi nazoleka na betando mike na kati ya Diba télévision donc on est vraiment là pour na kolobela Congo na biso. Sendi merci na nzambe nenga bateli biso tongo ya lelo pe ala musibiso nyoso foto pesa na matondo pa nzambe oya lingi Congo koleka batu nyoso lokola nzambe azate yango to ebi nzambe merci na minute bande ko ngai nazo pesa merci pe mes condoléances na bajidoka nyonso ya RDC tokufeli grand maître Mukuna grand maître Koko maître papa ya bana nyonso ya judo ya Congo nasengi maître Chaleur merci pona championnat na biso ya judo o ezali koleka nasengi merci maître botala musala oyo ya judo ezosalama ba activité ya judo ezosalama po bolamu ya mutu babombaka te mokonzi ya mboka asalelaki biso basale oyo tokoki kosalaka ba grande compétition ba compétition lokola international oyo totikalaka kozwa te na mboka oyo Félix asalelaki biso yango tomoni lelo oyo bana na biso bazosala judo vacances elongo na ba maître Chaleur et tant que grand maître Shogun na pesi bango nyonso mbote esika bazali nzambe apambola RDC bandeko lelo oyo bofandi ndenge tofandi tolamuki na tongo balobi babomi ba Congolais 393 na M23 na Este. MONUSCO apesi rapport na Nations Unies. Est-ce que bolandi to bolandi te? Bande kwa Kabila bazo continuer ko boma biso. Bazo continuer ko. Si ba bomi biso 6 millions, to ba no bakisa sous nombre ya 300 oyo ba bomi. Butu ya lelo poto tanisa tongo. Est-ce que bozali komona ngo normal? Mais ba politicien na biso bazo kokakaka ko sala ba déclaration te contre Kabila na ba mouvement na bango ya M23 ils sont toujours calmes. Kaka Félix Ndalo baka kaka gouvernement de bundaka. En tout cas bandeko na sengi na bino nyos to telema pona mboka na biso. To soutenir chef de l'État. To telema to soutenir chef de l'État. Chef de l'État na biso alingi mboka oyo mutu alingi mboka oyo koleka Félix azalite po ba oyo nyonso basalaki na mboka oyo batrahire kaka mboka oyo biso po to soutenir Félix makasi to soutenir Félix FARDC nzamba batela bino nzamba bomba bino
pour faire de ces binonde qui premier sacrifice ya monguna moini étranger bino qui premier sacrifice pour boyeba quitter la kati neni nezali bozala ka ko respecter état que chef suprême ya armée mais nzoka ye mobomi mutu na lokuta hypocrite aye kaka po abomisa bino po na richesse ya Congo abomisa bino po ete bana ya Congo nyonso basila po bango bazwa mboka pe mabele oyo mabele eza ya bakoko mabele ya kimbangu mabele papa Tshisekedi abundeli pendant 32 ans ya Mobutu abundeli pendant décennies lisusu ya Kabila pere Kabila fils mais lelo oyo tolingi biso so ba congolais to telema tolingi population nyonso tout to telema totia maboko total na chef de l'état poto longolelo kwa balkanisation bokanisa ki balkanisation bozalaki koloba balkanisation ezalaki nini d'ailleurs bazwi pouvoir batikali awa bakangami balobi province orientale Goma Bukavu Kisangani avant kotia gouverneur fo Gagama décider est-ce que boyebaki yango to boyebaki yango te tandis que biloko nyonso ezalaki na balkanisation mais mutu alibere biso na eloko ya balkanisation wana lelo c'est Félix tozokende vers libération totale ya balkanisation parce que même on a Kisasa gouvernement eloko ya liboso Félix asalaki esengeli to récupérer bainstitution ya mboka ntango nano tolibere bainstitution ya mboka to récupérer na présidence de la république tokomi na force ya kobunda po tokoka korécupérer sikoyo territoire bobimba mais bapolitisien na biso bazalaki wapi bayebaki te ke bazalaki koloba na molongo na bango balkanisation mais nzoka tozalaki na kati ya balkanisation mboka ezalaki deja ya kokabwana administration ya mboka nyonso bandeki kosalamela na Rwanda bongo eloko nini tonu tobomba lelo bomoni teke na suka ya likambo lelo mutu na mutu ake kote na ye Joseph Kabila ake kota famille na ye ake kofanda na Goma ba M23 bakomi kokengela ye makambo nyonso ekomi nango kuna barwandais bakomi kokengela ye alakisi bino ke naza rwandais naza butu nautaki Rwanda nakoyaka kosala mosala alingi atante aluka trouble côté ya province orientale Bukavu na Goma basala république basala république na qualité ni aussi longtemps toza na institution en place oyo ezwi pouvoir légitime. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman afika église alors naoki bien te tant bazosenga mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza sunde wana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama menela somoni mama azongi chaîne mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo mosu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esali ka manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga noso futi mbongo nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bamboko na opinda ya pampa bana c'est fini tout ça bokoliango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya vanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis batimi sonna babe Voilà des retours na kati ya Mozindo ya makambo nyonso bouti komona un message très fort ya maître Chimbao Shogun que j'ai sali en passant na maître Chalère ndenge basali ba organisation nyonso oyo na niveau ya gouvernement congolais na makambo oyo basekaki bango pe yango biso pe eye kokomela biso na kati Diba TV parce que nous avons des ambassadeurs na mboka oyo tozali kotravailler na bango en collaboration. Sans plus tarder, tokopesa mbote na bayimboka nyonso balasalaka mosala monene na kati ya chaîne oyo Diba TV comme ambassadeur maître Shogun Chimbao oyo tobengi Dibala kolemba te kopesa ba message très fort
pe kokoma na kati ya gouvernement parce que ba message nyonso elekaka na kati ya Diba TV ekendaka straight na présidence. Tozali lokola ndenge ndeko Eliezer azalaki. Donc biso tozali vraiment ba idole ya chaîne oyo ezali kosala mosala kitoko ya tata mokonzi ya mboka na vision ya tata mokonzi ya mboka epi kotambola na bokebi. Jamais bokotikala komona ngai monganga spirituel papa edi na kochangeaka maloba lobi na jume ya koto pona tourner langage na ngai après peut-être 6 mois ya kolobela tata mokonzi ya mboka na vision na ye après quelques mikolo oke kolobela susu vision ya moto mosusu. Non et non et archi non. Donc lelo toyaki na page sportive mais tolekaka toujours en passant ya kotika message oyo ezali kofrappe mboka na biso. Yango na bina kopesa mbote na ba ambassadeur nyonso baza kosala mosala kitoko na nzela ya Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo po te chaîne oyo epesaka bino toujours ba nouvelle ya malamu. Ndeko maître Shogun Chimbao Dibala merci mingi na oyo ozali kosala. MC Brown merci mingi na oyo bozali kosala pe Nyombi MK na kati ya Afrique du Sud merci mingi na mosala monene bozali kosala na kati ya Ediba TV mwana mboka pe Ediba TV mwana Congo. Pona mokolo lelo tosuki awa tomonani mokolo lobi soki Yesu masi